Kaimbi a failli comme président de la République de Kalev, petit frère de Banwa, Kachanga Nanini, dans le président, donc on va Kaimbi, donc on a John Kaimbi. C'est parce que c'est moi qui avais dénoncé que Kaimbi, Alain Koubouma, Félix, voilà le dossier sur ça. Et je peux te dire que le dossier, on n'a même pas un franc. Les qui n'ont pas au moins appelé ça une sana en air, et puis on va quand même le cause de ma papier, parce qu'en fait, il y a encore un autre dossier à côté de ça. Donc, dossier qui est alors. Petit frère mais kasi na kombo na bino. Kasi yo mto bomisa Kaimbi. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a même pas un franc. Moi, Denis, j'ai sauvé la vie du président. Général Franck Bouamounda le sait, le président lui-même le sait, le général Chiba on le sait, le meilleur ami du président, nous on l'appelle souvent le fou du roi, Wilson le sait. Donc voilà. Et mon petit frère là, il vient, Joe Kibong est l'ami du président qui a eu une progéniture avec Gisèle Pella, la femme, la deuxième épouse du président. La première dame. Joe Kibong était d'abord le mari de Gisèle Pella, mais Joe Kibong est ami au président Tshisekedi. Et quand Gisèle quitte Joe Kibong, il a Félixène et Antonella, les enfants de Tshisekedi. Et à partir de là, mais après, Joe Kibong revient avec Sylvie Moulamba, celle qui est en guerre avec Sandra et la première dame. Je pense que vous comprenez maintenant le trio. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote Walingami, la famille certainement vous allez très bien. Et nawe batena bandela wapi, nazo batena bandela wapi, na bandela wapi, parce que mamboza somo et grave et minene. Naomi tuna esprit de mort et tungisa Denise tina niveau yake asana posa kufa tout pris na maboko ya batu. Ici je ne dis pas yana bat na moni bat ba komi ba n'importe quoi ba commentaire na ngai bilo Denise azoloba na ozo sala aosa on arrête chambre na eteni na toilette na eza na toile na réseaux sociaux neti émission uti ko sala oyo ayeko bimisa ba secret d'état ya grave ya ba mawa ya batu eza bilo asali na kata chambre na ete epinga na yena na toile non nazui yango peka na réseaux sociaux, OK? Donc c'est pas la peine ya okoma ba n'importe quoi na ba commentaire awa que on dirait ngane mutu nazo ko inciter batu na otinda batu baki na koboma Denise. Non. Ba biloko oyo azo sala mutu nyonso azo ba ngo ke non amilingite zangate bande ona ngai mambo minene boye makambu ya minene boye. Denise Dissochoa va faire une émission na émission wana bandeko na tiela bino po ba kanisa te ke non nga nazo kosa boza na tiela bino vidéo. Denise ayeko lobake mutu aboma Kaimbi ezali Fachi parce que mais franchement la évité au fait Denise n'a pas problème mamutu ya solo mais Denise yo mutu mebenga mosi ya mayele yo mutu ya mayele et on dirait aux mayele te Denise ozo réfléchir te mais oye ko s'exposer yo morote mutu abomisa soki mutu aboma Kaimbi ezali régime oyo eza en place actuellement.
mais muto bomisi kayimbi eza yo Denise boka ba propos à Denise de Choswa boza yana tchela bino po mona teke nonga na yo fonde maka mais Denise muto bomisa kayimbi eza yo soki régime boma kayimbi kasi na nzela na yo bandeko Denise alobi boye ezaki na plan ou encore coup d'état fallait ba boma Fachi fallait ba boma Félix et mutu o falaka boma Félix ezalaki Delphin Kayimbi. Elle Denise avait des voice na ba preuve ya ba mambona nyonso akenda na yango ake kolakisa ko brandir ba preuve que nos vies à mokonzi eza en danger. Donc il avait sauvé la vie du président ndenge moko alobi nde eloko esalaki ba déstabiliser ba dépouiller ou encore ba sala nini ba benga ngo nini ba longola ye ba désarmer ye ba boyebi loko na lina loba wana bref vous comprendre parce que azaki général et tinandenge ememaki na liwa babomaki et Denise eko bimisa biloko parce que alobi azwa récompense te mama nzambe na bomo ye na kufi bande ona so batena bandela wapi donner Denise makambo nyonso yo zo sala likolo mpona mbongo mpona ba récompense mpona falaki ba pesa yo soki na yebite nini ba pesa yo te basala te yango fo okoma tina niveau oyo sans toutefois réaliser que ba acte aux opposés wana et ko créer ba très sérieux problème. Mais attendez, muto linga boma mokonzi partout ba boma yo s'il y a des preuves ba boma yo partout atana poto awa na États-Unis mutu mo ya attentat je crois ezaki quand 2 ans passés tato lo makasa za na pouvoir ya États-Unis comme les nani avant comme les années quand Biden avant Trump a zonga la bokonzi plus ou moins 2 ans passés 2 ou 3 ans passés c'était 3 écoles qui étaient plus ou moins 2 ans et ça en attentat mo balanga ba boma Biden mutu mo ya rabete masasi ba boma mutu nyonso oyo ba preuve ezaki olingo boma mokonzi on va te tuer eza na poto awa bien que ba osala ngona ba ndenge moko boye ba boma yo parce que yo lingo boma mokonzi même na loi soki mbila akuti yo olingo achever mutu na monduki ba obeto masasi ba obeto masasi il faut ba boma yo pona épargner vie ya moninga mususu po wana to boma mutu te. Mais si c'est vrai, il y a qui n'a pas preuve que Kayimbi alinga boma Félix. Mais c'est normal ba boma Félix et ba boma Kayimbi bolimbi sangaye. C'est vrai ça ba biloko ko loba mela boyete mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si ko Denise biloko wana yo ye nango moyebi yango keza ba secret d'état. Oye nango na toile oye ko expliquer ba mais kasi muta bomisa Kayimbi eza yo te Denise. Et na minute oyo eza kaka wana problème car na régime te to pena pouvoir en place c'était. Même famille Delphin Kayimbi so ba yoki biloko mais kasi ba balukela yo ti ba tourner manduki contre yo bisika yo zawana so eza na mutu moko azande ko ya Kayimbi ayebi yo mais aruluka yo po yo numuto bomisa ndeko na bango po soki yo bimisa ki secret wana tende tamsu ndeko na bango za na bomwe et pour mi bengi mutu mayele mais franchement kobanga bande oboze yana tshela bino po ezateke nonga nazokosa makambo Denise abimisi ba secret o parce que alobi kazwa li récompense te ba pesa et le côté pourtant na lobi bino peto kende tozonga vous travaillez avec les gens comme des dissociatoires boyebi kazalaka pop mbwali boma tanga bane ko sa bino déjà ba chantage na ba menace boyebi yende ngazali et boyebi ke azana ba secret d'état. Oh, écoute, Bimisio Tamsou, c'est le côté. Mais, bozo vous plaisantez avec elle. Bozo sa ma sekina ye, bozo sa ba jena ye. Ba de l'ora ba Denise. Ba za ba tu erocha, ba benga baroni. Na résidence surveillée. Pour azana Congo. Azana résidence surveillée, ana droit ko bima RDC. Ba l'ora ba Denise de Sochoa. Ana droit ko bima RDCT. Po boyebi ende ngazalaka azali boma.
ana droit ko bima RDCT bo chai bo surveiller kaye et puis bo pesa ye bambongo ba biloko nyonso zo senga parce que vous travaillez avec elle et ayebi mamna bino ebele il paraîtrait yende mutu soki afungola ba téléphone ateza code ndenge nini o mutu mo aza suspect na mboka mutu aza boye mutu yende mutu asala musala na ba pesa ye ba million Denis di Sochwa donc alobi amona mambo belé na ba téléphone ayebi mambo belé amboka siko mutu andengwana botiki en liberté pendant que boyebi ke ba réseau ekimaraye aza toke un moment et milimo mabe un moment agitaka ye akoya pa sali scandale lobby eloko moko buta siko bandeko niveau ekomeli et aza kotanga na ba kombo bato songolo témoin songolo azalaki pakala azalaki my goodness oh Lord oh, have mercy et puis na lobby ya bino pe muta sauver via mokonzi penza bo pese récompenser ingratitude ya na régime oyo biso wa misuso bayebi kaka toliaka mama Denise ayebi nga te nayebi te so ayebi nga ta mosu amona nga na musika po bakotaka TikTok ta mosu bayebi nga na musika bandeko nga nasela Faci Nzembo tosutena todefanda mais ata 1 franc et puis tosala maambu na mboka wana comme étant ba vrai patriote ya kosunga bandeko na biso bakongole oyo baa na pasi mais ata soutien moko avec beaucoup de difficultés ata soutien moko te la famille moi on m'appelle des fois il y a pas longtemps honorablement ya kobenga mais maman bino batu bo lingara mokonzi bo soutenaka mboka Congo régime je sais pas na lo bango bongo mais babuzo bozo leko zo bima tel que oyo vous faites quoi na bandenge mo weto intervenir sagement sans toutefois to finga lo la ba misusu et batu babeta maboko ah voilà une femme sage mais malgré ça récompense c'est ça comment ça te bois ben grand si ko bota ingratitude ndezo futa bon ingratitude ndezo futa Denis bokanga mutali boma e ba secret zo bima deta bandeko na mama koloba te vidéo esilié na shoté fona ça la deuxième volume pour na yo kisabino et pour bomona ndenge ba chef coutumier bayeko benda Denis Matoi na ba mama ba luba ba simbi ba kombo bazo lakela Denis mabena sima na ola kisabino ba vidéo oyo na vidéo mi balé parce que vidéo oyo komi na suka nzamba lola lokola yo amona noté. J'ai mon petit frère Kayibi a failli comme ma présence dans le prix de la Kalev petit frère Amazaki na ba moi kachanga na nini na kena yo sa président donc moi bakanga Kayibi donc moi na bande ba ko major Kayibi c'est parce que c'est moi qui avait dénoncé que Kayibi Ali Koguma Félix voilà le dossier ça et je peux te dire dans dossier voilà n'a même pas un franc les qui n'a au moins ba pesa y musana aner et puis on va kanga ba ko conseiller makambo ke yenanga to yeni makambo parce qu'en fait il y a encore un autre dossier à côté de ça. Donc dossier Kayibi wana za kande yo alors donc liwana za ko mona yo za mutu na yo tena ko mona matenga inde mutu na petit mais kasi na kombo na yo ça que va bon président et tout toujours comme tout ba audio ba vidéo tout tinga et je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui ma pesa n'a même pas un franc. Moi Denis Sochwa j'ai sauvé la vie du président général Augustin Mamba le sait général Franck Boamunda le sait le président lui-même le sait le général Chibango le sait le meilleur ami du président nous on l'appelle souvent le fou du roi Wilson le sait donc voilà et mon petit frère là il vient Joe Kibong est l'ami du président qui a eu une progéniture avec Gisèle Pella la femme la deuxième épouse du président. La deuxième première dame de la République. Oui, Joe Kibong, je vais rentrer surtout pour que vous ne puissiez pas vous perdre d'idées. Joe Kibong était d'abord le mari de Gisèle Pella, mais Joe Kibong est ami au président Tshisekedi. Et quand Gisèle quitte Joe Kibong, il a Félixen et Antonella, les enfants de Tshisekedi. Et à partir de là, mais après, Joe Kibong revient avec Sylvie Moulumba, celle qui est en guerre avec Sandra et la première dame. Je pense que vous comprenez maintenant le trio.
lokola yo namona nanu te. Naokota na maambo. Naokota na vie privée te. Naokota na maambo ba bolingo abatu te. Bino mo boyoki na matoi ngana eloko bakisa kuna te. Mais awa bande koza likambo ya ba secret d'état. Denise a expliqué. Petit frère na ye ayoka complicité na ebité how ouais ba Caleb aza na bo moyi non. D'ailleurs aza muta chance muta bangenge bongo batika endene muta za complot au président. Je passe na tunika question. Complot baboma Félix. Coup d'état. Biso juste yebi tant fatia sur bokonzi. Tout le monde savait que non. Na ba prophétie bimawa nana loba ninete ke bazo tous les massas bazo pan bazo tirer massas na libumu na munene fatia ko sima michopo na maboko ba ko bete massas na muto munene matama ro panza bino boyebi congolais ninga zalaka eza nzoko ndeza ba mamba solo ba prophétie wana eza mamba solo siko awa Denise eko bimisake leki na ye ayokaka ou encore na ebité na lobanini azalaka au courant azwaka fuite voilà ya lisolo to pe ya dossier ndenge plan ezaki baboma Fati et du coup kotisi ya na ye na connexion to pe sala en sorte que ya na ye ayeba do Denise ayeba maambongo bazwa ba preuve na ba voice na makambo nyonso ba memela mokonzi que non vino eza en danger nini o bali ba boma yo pa nani Kayimbi en complicité avec Caleb et autres nana tindi bango motomandefu parce que ça moulayi mwana ndeki ok allez ba yoko sala mission siko Denise azolela azwa eloko te mais leki na ye quand même bapesa ye musala na aner etant bakangaki apparemment sope makambo so ebimaki bakoselaki ye na leki na ye yango makambo yango alobi yango te donc c'est que il y a des choses mutu moko akomelanga d'habitude na bacommentaire assista politique is a dirty game bima kuna. I'm not a politician no. Biso na souci mboka na biso bonga. Donc il y a de ces choses là, il y a pas moyen okanga monoko il faut ko loba. Mais awawa adona dernier volume ko ezaka nde on a biso mwasi ba mama zo sa to sepela ngote eto yeto pesa ba conseil mais malheureusement azoyo kate et du coup ba mambo zo loba bana zo salemo et pesa passe na motema. Et toko loba kaka parce que vie ezo continuer. Lobi ba Denise de Sochom suba robima. Baba tu misusu pe bazali ota misusu pe ba fourmi mutu ekota ba fourmi ba PC ba réseau ki mara. Bazwa peut-être mayele ke lobi tam so na ba planto ba projet ya osala ba biloko moko boye zanga tina et sora yo ki conseil awa et puis du coup agota mususu kozonga sima keno ete lo eza bien tena sala yango te do yango moni ba ma mususu on ne peut qu'en parler, OK? De ce ya roloba boye ezaka na sentiment parce que toluka ba vie parce que moi je vous ai toujours dit so ina na posa ba vie na beta masolo mususu na yebi mamba congolais balingaka na ngana kota ngata ba buzo ba moko boye oyo ki na kipe kutu ba marambo oya ya sens te mais net na moto sens des fois na kana pesa conseil, OK? Et après na ba vie awate et botala ba chef coutumier ya baluba makambo toyoki ya malamu te na matoi na biso leto ye oyebisa leko na biso ya mwasi mama kanjinga Denise ya kanjinga Denise zo message eloko osali esepelisi biso Kasai mobimba baza d'accord na yo te ya kanjinga bande ko botande ba mama ba obeta ba kombo na sima akeli boso bitumbeza bele na kati ya mboka yo bimisa bitumba mususu ochela ye
Tu besoin déjà belé Fatia déjà la mal à la tête na ye. Na yango to sengi na yo. Botela ba maman na sima kuna bazo beta bakombo. Osenga pardon po eloko sali eza lokola o attaquer Kasai Mobimba. Grand Kasai Mobimba. Ça c'est grave hein. Do Denis na minute yo ozo bunda na Kasai Mobimba, ozo bunda na ba chef coutumier. Ozo bunda na bandoki ya babu bandoki ya Kasai nyonso. Babuloji nyonso. Hein? C'est là muloji. Miloji nyonso ya Kasai. Bomonde ba mama na bazo baza ko betelo ba kombo na se ba ko lakelo mabeba ko loka yo. Ce qui veut dire Denise. Attention ba kipeote. Ndenge bat ba lo ba kino za fofol oza. Attention régime le bien kumba yote Fati et autres. Mais mambo yo spiritualité kotina kati. Bandoki baza déterminé pe babundisa na molili. Na ebite niveau en spiritualité oyo yo za na ngweza ndenge nini okobunda na Kasai Mobimba. Ata so ovanda na trône parce que toyebi ke ozala so pe chef coutumier yo pe ovanda na trône basalo ba cérémonie motakala oza bato ba yebi yo babeta masolo ozala na kindoki oza yango banga kate yo moko lobaka. Ata so eza bongo mama na ndimite okobunda na Kasai Mobimba. De ce qui veut dire na moi karate na butu obunda pe bitumba. Donc un matin l'un des 4 matins bakoya bakuti babeti okansonda. Mama la ngai babeti okansonda okufi. Parce que mambo zo sala niveau ekomi eza grave. Ekomi bande kona ngai. Oye bandi boye na ebite ba disposition nini régime ezozwa. Pouvoir en place ezozwa. So bo délégué muto kende Belgique ko luka Denise. Bo mimele ba bote mbongo boye bisa ya vanda nié. Na ebite so elo nini bo sala. So bo signaler de toute façon mindele ba équiper mambo te ba kipa ngo pete. Ezakun bazakuna te tali ba ngote. Tellement nous africains déjà na balolengi na biso ya kosela mambo ba bosenzi na biso parce que ce qui se passe là actuellement na sommet à état c'est inconcevable. Nous autres to kanka minoko parce que toro lo baté et ça passe ça ma bo ba pe ko récompensera ba bato bazo sela bino bolamu hein bota niveau so bo pesa ka soki ndako soki nini soki loko nini peut-être ningo mana niveau te et Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.